Lelo na émission na nga bomoko na libala tozo lobela mingi bajika. Lelo na vraiment kotalisa ba jeune fille belé en Kinshasa ke mibali pe na kata Kinshasa mibali pe bazali non kaka ke bajika. Tozo lobela bango parce que bajika belé baza omona bauti ba poto na bango baza na ba engagement na bango kuna me ba Yesus na Kinshasa pona ko mbrier ba fina biso ya awa. Que bajika nyonso baza kaka ba moins sérieux non ya ba sérieux pe baza o ba uta libanda kuna bazoya pona ko engager basi donc bazali na bango mais tous ala un peu prudente parce que ya ba escroc ba komi ebele okomona kuna na poto azana mwasi na ye asaila ka nyonso moi ça c'est la caille nyonso ye asala ne lokote au moins voir même azo ça ba donc asokola na basani donc asala ka nyonso moi sina bi makakenda msala mais tant moi ça ko pesi mo mbongo asi pe biso pe photos à la ferme et c'était que tant monika mobali moko boy okeka on envier kaka po azajika non il faut non tant ozo linga mobali faut accepter on na ba condition oza il faut accepter au bon point la plupart des mikolo et comment mibale belé au mona azolinga na kaka moi si pona intérêt mo boy oyoka na lingi mo o po famille na eza boy na lingi mobile o po famille na eza boy non wana sko to produit nini biso mibale to kendeka to boti na ndako après lobi ezo palanga na zana ka pona pesa bino ba conseil en tout cas bo appliquer ba conseil o e ko sala bino bien na ba couple na bino bozana ngo mibale eza kaka te bajika awa na Kinshasa mibale baza ebele na ebité soki kombo ki jika wana ndenge e bébé no ba jeune fille qui moni ba boss et ba jike belé bazoboya na bango makambo ya ko bala ana Kinshasa parce que e ko bala kuna na poto parce que poto kuna eza makambo bana basa kuna baza makambo compliqué trop ce que tant bazo ka pesu ana kini basi yango baza bandumba yebisanga ba bala biso ndeni. Bonjour, bonsoir chers internautes, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Bokozala jamais de si Bokozala actualité nyonso ezoli kanakata ville Kinshasa. Donc abonnez-vous massivement sur Congo Suisse TV Bokozala décité et puis na kosenga na ba ono ba s'abonner te bo s'abonner vraiment parce que ba news ya malamu eza kaka awa na kati ya Congo Suisse TV. Lelo na émission na nga bomoko na libala tozo lobela mingi bajika. Lelo na vraiment kotalisa ba jeune fille belé en Kinshasa ke mibali pe na kata Kinshasa mibali pe bazali non kaka ke bajika tozo lobela bango parce que bajika belé baza omona bauti ba poto na bango baza na ba engagement na bango kuna me ba Yesus na Kinshasa pona ko mbrier ba fina biso ya awa. Moi si il faut zalana yo moko na aussi respecter pour toi à respecter yo moko na faut se respecter et puis muto na ko respecter pourtant ujika longo banda kuna tanga yebwe pona ko ba to lobite ke ba jika nyoso bazaka ka ba moins sérieux non ya ba sérieux pe baza o ba uta libanda kuna bazoya pona ko engager basi donc bazali na bango mais tous ala un peu prudente parce que ya ba escroc ba komi ebele okomona kuna na poto azana mwasi na ye asaila ka nyonso moi ça c'est la caille nyonso ye asala ne lokote au moins voir même azo ça ba donc asokola na basani donc asala ka nyonso moi sina bi makakenda msala mais tant moi ça ko pesi mo mbongo azui mo occasion ya koya na kin pona otala libota na ye ale ye pe aye abimi pe dika na ndenge na ye akozwa aki akangi lopango au moins awa akangi lopango kuna akangi lopango kuna so akangi lopango ata bino moko bajika ezaka kanini yango pe ba jeune fille Kinshasa na lobela pe na bino poni bozo sutukela ka bajika mobile ezaka ajika te na Kinshasa ape mibala bien bazali poni bino bozaka so yo kika ke mobile mo ba uti poto azoluka mwasa bala boko mkoloba memangai obwena bo eza na sens te bon meka mpe kotala no bino mo côté wana bozo travailler na perte parce que
tango ya akangi lopango après lobi atiki wa kisu azum susu après yango na biso ba fille Kinshasa tozobima ba moins sérieuse bo meke mpe ko tele loko bino moko botika ko sutukela kaka bajika botika to boite bajika msupe ya sérieux bazana ba mais bino pe bajika botika ko saka na esprit ya bana bato po so tango olongwa pena ozolongwa ba kilomètre belé kuna poyaka na Kinshasa oyino ka pona sa ba aventure ata bino moko eza na sens te bajika bo se respecter bo mitia na ba place na bino kijika po ba musupe tangama na opete ba ke poto mususu po mona pe à partir ya mutu ndenga zo ya wana bolingani pe ale boye osala ke bokende poto ezate ke soki basi ngo na kin ande to mesana ba passe na biso bokom sepso lo ka ba instrument mo boya ko jouer nango non c'est pas ça donc il faut respecter basi moi si azate lokola balance soki ndenge ni non il faut bo cha biso pe na ba place na biso bo mona mama Denise azawana za na place na ye bo cha pe lokola biso nyonso o malembe tinzamba otombola biso bozo basi lokola ba ballon na bino te lokola ba chaussette na bino te o bolata po bete la balle non c'est pas ça beau pe ça peut basi ba valeur na bango et puis basi pe biso pe photos à la ferme et ça te que tant monika mobile moko boy okeka on envier kaka po azadjika non il faut non tant aux linga mobile faut accepter on a ba condition oza il faut accepter au bon point la plupart des mikolo et comment mibale ebele omona azolinga na kaka moi si pona intérêt moko boy oyoka na lingi moi o po famille na eza boy na lingi mobile o po famille na eza boy non wana siko to produit nini biso mibale to kendeka to boti na ndako après lobi ezo produit na ngelo côté donc to tika ko sala ba bisala sala wana to tika ba presser zanga tina mabale ebele ba jeune ebele bazobala bazola na bajika après lobi bino wana subo divorcer siko ça ne sert à quoi ba mariage donc il tombe avant ko bala to mekano un peu ko viser non batongo tozoninga to bala to tika ba sentiment buzoba totika pour moi si ayebaka mobala kobala te mobali ndayebaka moi si akobala en tout cas to meka un peu ko réfléchir wana selon de tozomona mibala on peut bazoya mobala influence te po azadjika non na Kinshasa pe ba boss baza ba patron baza mutu musupe asana ba compagnie bien za ba mbongo na so pe le bi achona ndako obanda beta pe ba kwenda vutuka okobeta donc totika ko envier poto totika ko envier batu musupe tangama okende musupe tangama na okende te sko ko envier po ani botika biloko na yango na bajika ebele bazo sakana na biso ba fia Kinshasa bino pe bajika tango kolinga mwasa batu olinga mona ba fia batu Kinshasa awa allez bozana bovana après lobi okomi azama be omoni so mususu kuno kokolinga donc bozo tambusa pesa ngona biso mabe en tout cas tozo boya bongo to boyi bajika to boyi na biso to boyi boye ba biloko bozo sala boye yango na basa poto bakomi ko benga na bino ba na raison pour bozo ya anakini bozo sala ba bêtise bozo sala vraiment ba bêtise et le kongo ezo se répéter un peu mingi yango moninga na olinga hotel sa ba jeune fille Kinshasa bo fongola misu botika ko tomber ba sentiment inutile botika ko tomber pour mobile tant alingio na bolingwa solo soka zaka pa alingio na bolingwa solo tant azo uta bisika zaki na poto kuna tala no ba kilomètre longo penze eno ka posa ba aventure tant olingi mo sa batu si jeune fait batu azana kin en tout cas ba boss ba jika bolinga bango na vrai amour so moni ko bala na okuna sko pourquoi au lieu olinga na kin et ça en sens en tout cas bo meka un peu ko changer boye ba ndenge nini ya kosala ya ko vivre pour non ba jeune fille Kinshasa bazalo ka ba instrument ezate ke so to souffrir na kin bino bo banda bo mona ngo lokwa to komba biloko mo boso ye ba oui quoi non to ça ba oui temps to ba oui te bino pe bana basa kin bo se laisser faire te boza ba basi makasi botala ba mama Olive boza basi makasi botika mobile nyoso ka koya onzimi lokwa azajika non lokwa azajika do pot c'est que pot eza paradis na tuna bino na banda ku c'est que pot eza paradis so mobile ka ayeka usi poto azana oyibata tadam na ete oyibita sala nini na poto kuna pozo mbongo oyibiti azandeni po ko mabongo omuna mwasi ndi mutu asokipaka na ye na nyonso oyebi na oteme yo ozukaka ondimi loko kika kombo jika ondimi ka abala yo aya ko kangelo lopo et puis bayana ba jenini la bawe basaka pe pressé la kisanga pa bino na kutana ba parana tanga okutana pressé wana bakangelo lupango et puis tanga bakangelo lupango banda bakanga lupango
o surtout kapela baninga o kutu bayaki na sima na yo bayebi bakangeli wana mpo babali pe pilo bakei mais yo kutu mutu basalelaki o liboso jika ye kaka sentiment bamonaki akangi lopango ale atango ozonga ne poto fo bakaka mobali na bato ake na ye akomosala so siko baboye yango ba mbasi ya kini bofongola misu botika kwena ba sentiment inutile botika nga misu mongo na zaona kaka pona otalisa bino ba réalité belé po eloko na zoloba ezo salama trop ana ville ya Kinshasa naza posa wa ndeko nanga basi boko isa mabongo te na posa bozala bien so boza bien zape ko tombola lokumu ya Congo oyo ezate ke bosi laisser faire kaka non bozala mayele bozala basi makasi boluka pe makasi na bino moko yango mwasi yango moni ba mbali mususu ba osaka na biso pourtant oza mwasi oyebi ke une femme qui se respecte ndoza na okolinga jamais mobali moko aya kosaka na yo okoluka no di nzamba lobi avant na pambola yo yo moko no fuza ni loko moko bo osala po nzamba cha loboko yo siko ozi ovandi kaka boyebisanga ta yo moko nzamba ngo ayeka kapemba moko atombolo bo non yo zo luka to vandi mais bikoro kutu ayemba bolamuka bosambe boyebaka kosala pe mosala na obosa na kutu nzembo yango pe don nzambe po abakisela yo apambola yo moko no fuza na impa na vie na yo esate ke yo zila kaka boya osalela ngai wana so simbi telefone Facebook mibali nyonso ya Facebook ya yo non yango na bajike bele bazo ya kosakana bino to fongola misu esate ke mobali kaka luka moi si pe fo oluka fo bozala basi makasi pourtant ozo luka oyebi nde baluka mbongo na mobali mo moya asakano ezate ata bajika na tango boya ye moko tango akuto akobanga olobaki moi so non ça c'est bajeti soka wanda na ndinga baventure yo moko mona ka ye mona baventure ona aromikendele mais soka ki vraiment na ndinga solo akovana nayo en tout cas conseil na opesa bino ka bandeko nanga basi yango wana voilà nga nazana ka pona opesa bino ba conseil en tout cas bo appliquer ba conseil o ekosala bino bien na ba couple na bino bozana ngo mibali ezaka kate bajika awa na Kinshasa mibali baza ebele na yebite soki kombo kijika wana ndenge perturber bino ba jeune fille Kinshasa po bozo envier trop yango na omoni bozo tomber bolinga kaka bajika bayaka abasakanela bino yango bajika pe bazo tambusa basango ya bana Kinshasa ya ba fille Kinshasa o ba fille kin baza bandumba yango pe tozo rater mabala omona jika msusu pe azana ekuna na poto a raisonner il faut na kita kin na luka mwasi po ebele wabona na basta mindele kuna po bonde bazala likambuke omona ki afundi yo ba tubino à 100 mètres comme ba procédure ebele yango moni ba boss ba jika ebele bazoboya na bango makambo ya ko bala ana Kinshasa parce que ekobala kuna na poto parce que poto kuna eza makambo bana basa kuna baza makambo compliqué trop siko tango bazoka pe su ana kini basi yango baza bandumba yebisanga ba bala biso ndeni to orate kama bala boponi biso moko tozo se laisser faire na bajika ngo eza pe mutu musupa yepe bozana bambongo ne obude pe eza ka ke soko moni jika fo jika token ba yepe pona yebi bajika na bazaka na ba petit bitinda na bango osutuka ana petit bitinda ne mo bake place mo bwe oyoka bake lia ngulu kuna na kapela ayesi petit bitinda na wana kende ko lukelanga mwasi bakoya pe bazio na ndako tango koyoka kaka nani jika tokemba yo wana okei poni oyokika kombo ya jika do ana kin mibali bazate bino mo bozonga sana na bandako so mibali bazate pona omona kaka so batangi ka kombo ya jika bino tu bozu palpite omona kaka ngai eza en sens te yango tozo bebisa réputation ya ba fille ya Kinshasa donc en général penza nazo cha biso nyonso na longoli ngai moko te na ngai moko pe na mitie na kati donc to tika bisala sala to yebe loko nini tozo sala to yeba pona kin ape mibali ebele ya bien pe bazali eza tika ke jika nde yango na elengisa biso non to rate pe mabala bien kaka boye jika pena tango olinga yo bala ne mwasi pena na ndenge ya solo tango deja koyoka muninga ne moko abetele solo kutu ba fiona kin tala boye na boye bisanga wona zani kolembisa mutu te kolembisa mutu donc bino pena bo meka mpe ko changer ne eza pe na ba fi mususu mobali na obozaki ne bien mobali no azwaki poto
atiki yo awa ake kobunda maleme si abenda opoya mais yo awa basambla o bando so na mobile no bien o so la ne bien bobenga pe ba pelle vidéo do boyeba na ba position nyonso bozo sala mais yo wana kaka okodecevoir mobile yango ozo olingi na mobile mususu apo bozu bofongoli pe compte Facebook mususu bokom kotindele ba photo tala boetika ngai na komi na mobile na nga mususu yebisanga na omoni bino mo omonde to bimaka ba moins sérieuse alitanga obeta sous lisolo kuna na bajika akuti kuna yebisanga o siko azapela na buli yo linga mwasi ana ndenga solo wona eza pona opese makasi to kolembisa ye bino mona obolo banana wona eza kolembisa ye do biso basi toza kaka ndenge yango moni batu mususu baloba biso basi toza batu nyama toza pena batu nyama po makambo mususu tosalaka toyeba yango te toyeba yango yango aloba soki bafini nyonso bazala lokwa ngai mais musu mokili echanza mpo ngani naza boye na envie yaka na ngai te de un an nalinga mobali mpo na mbongo te soki ozolinga mobali mpo na mbongo omona relation oke mosika te fo kolinga nano premièrement no fo kolinga nano bolingo mpo so bolingo eza mobali azwa te bozala bien soki yo olingi ye alingi yo mbongo nyonso akozwa akoya nango pana po alingi yo soki yo ntango ozolingi ye mpo na mbongo ye mpe aolinga na ye yo te do bokosa yebisanga vraiment omo ateke bambongo mosu abandozwa bando bombela yo mpo nini bolingo eza nango vraiment te oleza ata 100% mais omo bolingo yango eza mosusu 50% eza na sens te soki tolingana mpo ya nini soki omona olingi no mobali te bajeune fille pardon kolia na mbongo na ye te malamu olobele papa e moninga nakokoka nanga te totika na biso ndesi ngane naza bonga so na lingi na mbali te naloba vérité nalinga na kolia mbongo batu te ke naliaka na sentiment non po so lobi bi maloba likola mbongo ne ona ekozwa yo po yo lia mbongo na ya olinga me yo olinga no te malamu lobele vérité donc totika kolinga mibali pona intérêt ba jeune fait Kinshasa totika kolinga mibali pona intérêt toyeba bi makambu tozo sala ba HP zo kende donc totala kaka lelo te totala no bisika tozala kina place to comme na place to kende donc totala ngo totika koisa ba sentiment ya inutile convier te omoni muninga na voiture na yo pe kaka nga pe fona nesi mikolo nazomona ba jeune garçon ebele surtout bana lemba nazomona pe na ba jeune garçon ebele mona ye wana na catch wana so azu amitelisa choko azu akomisi mbeba rose soki rose po ba fi ba kolela oyebi ndenga zo ya kengo oyebi na ote yo pe tango koya kaka lingi obongo tango komona catch omoni pembe mbeba rose okoisami olandi nini po kaka ndo zomona na omoni mutuka tango kozwa chona mutuka boke oyebi te yango ba fi ebele bazo dinda na mabulu babiso ba soki pena ezaki kaka kozala ba tozate beta musuto dinda pe na mabulu yango moni eloko na yesa bino nga ba finyo soso bazali lokola nga me mokili oyebonga me bonga makasi ponga na envie ya kana ngai te vie ya ko envie emema kabiso musika te donc eza oyebi vie ya ko envie eza lokwa donc courte joie vie ya kwanvie eza lokwa courte joie esengwa mukuse po omoni muninga no na kabelo mo boti awa yo po binga pe fona somba ka kabelo wana yo yebite loko nini nazwela ndenge nini azwela ki kabelo wana mais yo pe kaka olingi nini ozwa ka kabelo wana po moni muninga no na yango non c'est pas ça omoni muninga no na iPhone yo na pe ka ngai pe fo kaka iPhone oyebi ndenga zola ki yango te oyebi place abimisela ki yango te ale omona jika moko aye na ye soki pe azana maladi na ye soki pe ndeni toyebi te ozukaka okei kaka po yo pe osanini osomba iPhone osomba kabelo non to meka mpe ko changer place wana ba jeune fait ki ça tozo baby sa réputation ya ba jeune fille nyonso donc ezalo kwa lisuma mutu moko ebomisi batu nyonso ezalo kwa yango donc to tika ko se comporter na modèle wana tozo ndito sala mabe wana ezo kwela ba fille belé au moins peut dire comme ça peut ane na poso ko bala moi si na ndinga solo mais tant on na sko bino bo baby c'est déjà ba réputation na bino sko tant bo memela mususu dit comme ça oza na poto au moins te ke pas à ko se décourager na e atala ka ba fille on olinga na ke luka ta moko na kini ba oni so bana ba moins sérieuse donc to tika ko sama na sentiment pour baby c'est ba ndinga mususu ezalo kwa lisuma mutu moko e luka e baby e trahir biso nyonso e baby sa biso nyonso do ba réputation na biso OK eza ba jeune fille mususu o ba teka na ba déjà milimo c'est pas dit que so bino bo teka milimo ba finir so baza bongo te ba finir so baza bongo te bo meka mpe ko changer ba façon de vivre na bino botika kolanda donc ils sont yoki kaka jika ba yeba bengi yo jika oki boy OK non yango na bozuzo malade zaka sida te donc ba infection ezali ba malade ya ndenge na ndenge ezali bozo kufa likola lo koso tango ko kangulu akapela yo wana mbango nanda kuso boso mangulu kolia te okolia
bokam sanga ye bokam sanga pena makasi nga nazaki na ngaka wana pona kotalisa bino donc botala Congo Suisse s'abonner massivement boyoka ba conseil oyo akondima osalela yango malamu oyo mpe akondima na ye te wana kaka eyeba kaka bino bato boolanda biso partout dans le monde. Donc naosinga na bino s'abonner massivement bokozala dessus te mpona baconseil oyo Miss Mongo aoyela bino toujours na kati ya émission na ye moko na libala bokozala dessus te. Na profite mpe kopesa bambote mingi na superviseur na biso Papi le Congo le Boga, sans oublier mon caméraman préféré Osé donc les leur fort nabi que et pas na yo dans a décidé image za kitoko, sans oublier Enoch Rollin Rolls donc ba gros bisous na les là bino ya dégâts. Ciao.